Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bino situba ebolingaka maman Eliane Netuba. Ebwe ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga santé kimi ezali? Boza malamu. Wabino mami Eliane ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na makasi wana libanda sakai. Yo maleli moko ezana libanda oyo mama ke na mama Somo suka la malili hein. Mais nzambe merci à celle biso moi. Soleil saliwana les arara moye bimi mais malili eza na ndenge ya kusakana te malili eza vraiment makasi voilà on a équipe on a fungola fenêtre parce que naza na kati ya cuisine ngina sala moi eloko kolamba alors nzamba la musique na makasi to pesi merci na ba toujours ke kolala kolamkeza habitude de te soki nzamba la musibino na makasi beaucoup mais nzambe bo pesi nzambe merci. Natango lelo na lamuki ka boye ande mo abenga ma ekolo na biso te ponga lingaka na bikolo mususu bazaka na bango bien ekolo na biso te aza na un centre africain na bi aujourd'hui je viens manger chez toi tu aimes tout préparer midi aujourd'hui je serai chez toi je viendrai manger c'est une copine hein ah mon ninga bi je viendrai manger chez toi aujourd'hui ngape Nathalie bi mon ninga bi oya ko dia chenga aujourd'hui na sa ndeni. Donc on a baqué moi si nakati anda kwa zanga ka eloko te tango benga aussitôt na lamuki na ke na congélateur na nga Nathalie na zaki na viande so botali bozomo na mona ke viande eza malili nano elembi te na posa kwa saisonango mais elembi nano te eza nano malili Nathalie na viande lokwa pa aroya pe na mobile na moni viande ezali na bimisi viande na chewana ebanda kolemba Nathalie na congélateur Nathalie boy mbisa kukauka oh to bengi na kombo ya ngolo momoni na changoma ya moto po elemba noki mbisa kukauka yango na changoma ya moto po elemba noki Nathalie sur na congélateur na moni légumes épinards Nathalie kangabi na muka na zana épinards en branche épinards a mindele ngabia na moni épinards ezali Nathalie lisusu boy na moni naza dongo c'est sokola bien bakate na congélateur Nathalie na moni dongo ba oyo kutu ezanga kana ngote ba matungulu na ndako ezanga te Nathalie boy makayabu yango na fa na habitude ya kobungisa biloko ngala sala boy sana moni na vandi nanga na zu makayabu na ngai nyoso tout na bungisa ka quand même on ne sait jamais na zu makayabu nanga na cha makayabu nanga na congélateur mususu ya mobesu bongo mususu ezaka mobesu mais na kamati déjà na longola mungwa voilà makabu déjà dessalé voilà photo ki na on ndinga ni mo makabu za déjà dessalé na dessalé déjà makabu nanga donc makabu nanga ezaki na congélateur
mais ezalaki congelé mais nasi na desalaki yango nalongoli mungwa na kati ya makayabu nazuka makayabu na ngai nayaki desale nabimisi yango na congélateur yango nde bomoni makayabu na ngai evandi eza bien propre mpo nga nabongisaka na nga déjà aba mopaya koko ya brise kokoyeba te mopaya avanda nzala te nde mama abandaki koteya biso ata oza na yango ya moke pesa mopaya alia makayabu na ngai yango oyo ezalaki nango na congélateur balongola déjà mungwa nabimisi makayabu ndenge bomoni makayabu eza wana ale natali boye na réserve namoni mayebo ngai bi mayebo po ezali nasu mayebo nalongoli na boîte nde bomoni champignon de Paris yango wana ale lobi comme par hasard nabimaki nanga mwa moke nakoki posa manioko nasombaki nanga pe manioko natali boye namoni kwanga ya congelé ngai habite kwanga congelé kopesa mopaya et puis ya pe centrafricaine so congolaise kwanga congelé otokisi okopesa ya kolia mais nabite alors intervention rapide namoni na kopesa ya lia na biloko eza nini eza oyo tobengi manioko nakoti cuisine nangisi ko nabanda kolamba nakobanda na nini nabandi na kokalinga makayabu en attendant viande eza kodécongelé nango makayabu na ngai yango oyo makayabu yango oyo voilà yango makayabu na ngai natie na moto mpona ta vraiment neti po alobi bango baliaka na midi toza kolia na midi ngai bi ya pas de souci makayabu na ngai yango natie na moto voilà natie makayabu na ngai na moto nde natie makayabu na moto boye nabanda kokata matungulu mutala ndenge na kosala makayabu na ngai noki nasilisa so nasisi kosala makayabu oyo mbala moko nasali légume nayambisa kokauka na suka nango nde na kosala viande po viande oyo na assaisonne yango bomoni ke eza na glace oui c'est normal euti na congélateur yango eza glacé ndenge wana voilà un peu voilà maman elle est à Nito Nabaka. Moi c'est cuisine, moi c'est nzungu, une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Moi c'est cuisine, moi c'est nzungu. Voilà. Donc le qu'on a dit que dans ça là yango po moninga wana akoka kolia na bisi me peka ekolo na biso te. Moninga zana mutu ya Centrafrique, centrafricaine. Yo mutu kolia biloko yo. Nazo kende kolamba. Na kata sko matungulu. To continuer na kolamba na biso. Voilà makabu na biso comme pour changer un peu couleur. Voilà yango wana. Na baloli yango l'autre côté ndé ka to sala makabu ndé to balisaka. Balisi makabu nanga c'est bon comme ça. Nazo ke ndoko bakisa. Oyo etikala ki libana. Nga na korana kolamba biloko mutete. Bazala ba mi bale mengai kolamba biloko muke wana kwa biloko ya lioto na kokate. Kaso nazo lamba. Voilà. Achesu makayabu likolo ya muninga. Po na yebike ekobela nango. Voilà makayabu na biso yango wana. Et continue kotoka. Et continue kokalingama ya kalingama makasi te kokalingama nango pete et continue kokalingama yango na tia na moto. Entre temps nazo préparer ba ingrédients ya kosalela la sauce. Si c'est votre deuxième maman Eliane Nitu. Ce zamba no liboso kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification pour que vous ayez notifié à chaque fois que l'émission est que na kati ya chaîne Abisso. Merci. Et voilà, wana bomoni eza mafuta na ucho kalinga makayabu na nga yango ya. Makayabu na nga yango na kalingi yango nde bomoni wana neti te. Voilà. Mafuta na nga yango yo. Eza bien propre, ucho kalinga makayabu ka sika mafuta na nga yango yo. Maintenant, il y a sala pour makayabu na nga na osa ngona champignon. Mayebo na ngai yango yo. Ndenge bomoni wana. Mayebo oyo ezalaka un peu fade.
parce que ça mayebo ya boîte soki ozosala yango nalambi biloko na tie mayebo na suka oyoka ngo kaka bongo oyoka ngo mpenza nango mpe gugu mpenza te. Alors ngai nakosala ndenge nini natia ngo na kati ya poêle na kati ya kikalungu esalingami nanu boye. Ekoti nanu bu ya makayabu. Natie pe ebele te nasali kaka moitié bomoni nasali ndambu moke kaka natiki mosusu natie matungulu na nga. Voilà matungulu yango wana mayebo moke kaka omona na kake mayebo moke yango oyo natie matungulu nabongisaki awa ba poivron na nga ya vert na ya jaune yango kane na kotia les deux couleurs à poivron c'est tout ya vert na ya jaune na mwa mayebo moke. Voilà c'est tout tango nde biloko sauce nazo préparer pour na kotia na kati ya makayabu na ngai. Malili eza makasi soko olobi ochauffe biloko ochauffe kaka na seconde eko malili. Alors nasiki makayabu na nga awa sauce na nga eza kosalama natiki yango nanu boye. Quand on a ça bino que viande eza nanu malili na osala sauce tout à l'heure pour kotia na kati ya viande. Awa na bongisi déjà mbisi na nga yango na sokoli yango bien bomoni yango eza ba mbisi na nga ya ngolo ya sike uta kisasa na sokoli yango bien na chongo mungwa na cheki yango ma ya moto ya pe makasi teza pete na cheki yango ma ya moto na sokoli yango malamu na chongo mungwa na tiki yango wana na kata sikoyo ba ingrédients o na osalela yango mbisi nazokende kosala yango na eloko to bengi épinard en branche yango na keto sana yango mbisi. Et voilà. Et voilà, wana matungulu nanga. Légumes nangai. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Yango yo ekozala un peu croquant nga nalingaka te comme mapotopoto po eza légume ekozala un peu croquant. Voilà natiki yango susu mwa moke avant ya komélanger na kati ya makayabu na baso za mutakanda kotala ngai te po okosepela na yo nga te. Voilà tozokende malembe là nazobongisa déjà ba ingrédients ba biloko oyo na kosalela légume.
légumes verts. Voilà, pendant que biloko nanga eza kokalingama, eloko nini na osala, atie mai ya moto na nzungu comme ça. Voilà. Atie mai ya nzungu, mai ya moto na nzungu, pardon. Pourquoi? Parce que ndenge natia légumes, ndenge natie mai ya moto comme ça, natie bicarbonate. Vous avez kotia bicarbonate na nzungu, natie légumes na nga na kati. Voilà, légumes yango wana natie légumes na kati ya bicarbonate. Voilà, comme ça. Voilà. Natie légumes nanga comme ça, natiki yango esala nini elemba mukie na kati ya bicarbonate pour garder couleur, la couleur, ou bien garder la couleur verte, hein. Yango natiki yango ndenge wana na kati ya mai, na kati ya mai ya moto. Ah, koto pe na moni ke ba légumes nanga c'est bon. Kitoko makasi ndenge tolobaka. Voilà. Maintenant na tango mai mukie. Pourquoi na mai mouké? Na mai mouké parce que il y a un peu de bouillon pour relever goût na ba légumes. Donc pour na saler légumes, au lieu na mungwa na mungwa te na un peu de bouillon. Juste pour avoir le goût. Bouillon na nga yango wana na un peu de bouillon. Voilà, voilà, voilà. Moi bouillon. Na mungwa te, makaya besoin déjà na mungwa. Pour na kobatolo kocha moi goût epesa biso goût na ba poivron na biso. Na matungulu voilà yango wana na bouillon. OK? Awa mbisi ya kokauka yango déjà na sina bongisa ki déjà mbisi na biso eza kitoko ya sika vraiment. Utaki na leyo kala mingi te, eza mbisi o to bengi ngolo. Eza ngolo. Awa toza na légumes, toza ki ndosala légumes na biso na ngolo. Et voilà, légumes na nga yango wana ebeli. Ah. Et indité, eza croquant ka na lingi. Yango yo na tie na kati ya makayabu. Voilà. Voilà, sauce yango wana. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sauce na biso yango yo. Kitoko makasi e yindi te, nini te. Ah. Avant de manger avec la bouche, il faut manger avec les yeux. Na kamati biloko na ngai, na finiki yango. Allez. Là, tu as une étape, il y a légumes. Voilà, voilà, tu commences à la légume na biso, ma futa na biso na mon moto. Ah. Na tie ma futa yango wana. Eleli chala la 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 mama bomi mboka e. Voilà. Voilà la tie. Poireau. Poireau te pardon. Na tie matungulu kaka. Na poivron. Voilà, matungulu la biso na poivron na ail na bakisi ail hein, au bomoni wana ail. Yango na bakisi. Alors, na kochamba la moko mbisi.
na kati awa mbisi na biso ya kokauka. Mbisi il faut mpe kolongola mikuwa malamu mpona koevite baproblème. Kolongola mikuwa bien, amonaki mwa mkuwa moko yango wana na longoli. Voilà, yango wana mbisi na biso ya kokauka, tobengi ngolo ya kokauka. Voilà. Alobaka soko za kolamba biloko air moko assassiné te na basozo mais bele okoyeba su goût ya biloko te tellement assaisonné biloko ekomi trop épicé ozoyeba su goût nango te sauf que sozo sa biloko mongo ozala épice mingi mais sinon te biloko mosusu mpo kolamba yango naturel po assaisonné neti te kolekisa assaisonnement te. Nazofinika biloko na ngai, biloko na biso ya ngai na bino. Nazofinika yango ebimisa mwa mai wana kolembisa mbisi ndenge mbisi na kati ya nzungu boye. Nazofinika yango so na finiki na che mai te loko te na yebi ke vapeur wana osana nini ekolembisela biso mbisi. Entre temps awa toza na légume yango légume na biso na cheka na mwa bicarbonate na mai ya moto ape na mopanzi na cheki pe dongo na biso na kati ya mai ya moto. Voilà, tofiniki biloko. Voilà, maintenant bomoni mbisi na biso kitoko makasi ya. Nazokende tia siko dongo na biso yango oyo. Nazokende tia na kati ya mbisi. Dongo mukie. Na che belé te. Pour recette za dongo te mais na tira dongo. Pour epesa biso sentiment. Voilà. Dongo na che mukie kaka. Pona epesa biso kaka sentiment. Na finiki yango to na cheki misa okaka na mai na cheki mungwa donc mbisi na ngeza déjà salé. Na finiki eto basusu muke. Soki toki mbisi elembi kitoko wana nde tokocha légume. Pour légume eza makasi ya tamuke te. Encore evandi sous na mai ya moto na kati ya bicarbonate eza déjà pété. Voilà, wana mbisi na biso okauka na moneli ande na finika kiango epesi mwa mai elembi. Et puis evandaki vraiment na kati ya mai ya moto. Ekipe mbisi ya sika, tout ça qui ça c'est les mille on fait bien. Wana sikoyo ache légume. Légume vert. Vous allez épinard en branche. Tiens, on a kati ya mai ya moto na mwa bicarbonate eyokani te po nazalaki na posa légume garde bonne couleur yango wana. Omoni eza mpenza makasi eza mpenza ya makasa. Voilà, na kotika yango etoka elemba apo tokoya kotala ndenge nini ekokoma. Na kofinika yango te pona nite légume na ngai changer couleur na tika yango kaka boye. Na tika yango kaka polele. Voilà, biloko na biso yango wana eza kotoka ndenge bobuni yango wana. Bomoni couleur ya kitoko mbisi pe sozo sima mbisi mama soma pe mbisi ya sika. Bomoni mbisi nanga eza vraiment mbisi ya sika ya kitoko makasi, vraiment mbisi ya sika kitoko. Na kocha siko mwa mai muke. Eza mai ya dongo sokwamaki nango kitoko. Na gardaki yango deja ya kosokwama. So naza na posa olamba mamba moko. Voilà.
Ah. Totikeli yango temps etoka. Ekokota tomate te kozala boye. Totikeli yango temps etoka. Wow. Tala ndunda ndenge eza kotoka kitoko. Encore ekoti mbisi ya sika eh. Na mwa dongo wana ekoti na kati. Épinard en branche. Botala ndenge eza kitoko na couleur à pamba. Auto moi déjà qui eza kitoko. Voilà. Ah, atiki yango se toka susu bien. Makasa wana elemba kitoko. Goût ya mbisi ekota na ndunda, goût ya ndunda ekota na kati ya mbisi. Voilà. Tozela soumuké. Voilà, un peu de bouillon, mouké kaka pona ko relever goût. Malgré kota ki mungwa déjà na mbisi, mais un peu de bouillon kaka pona ko relever goût. Voilà. Voilà. Bapaya nanga bakolia kitoko, bapaya nanga baza ba centrafricain. Voilà, bomoni. Ndenge na bongiseli bango déjà makayabu kitoko makasi bino mo bozo mo na misu kitoko na misu kitoko na monoko awa yango yo eza kobela ndunde ezobela kitoko sikoyo nazokende ko assaisonner viande parce que bakolia kaka ndunda kaka na makayabu tete viande na mopanzi ekokozanga te là nakeko banda musala ya ko assaisonner viande, on se retrouve tout à l'heure. Parce que tous en la viande, il y a quoi assaisonner. Tous en la manioko, il y a kotokisa. Tous en la vidéo, mi balé. Tous en la pomme de terre à Kosala. On se dit à tout à l'heure. Hein? Ah, kitoko. Bongo soupo. Na manioko, on est un délicamout. Hey! Souka la masolo et ça. So zamba na liboso kutana na maman Eliane Nitu na kosenga no s'abonner na Eliane Nitu TV ko bossa na te activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission est que kokota na kati ya chaîne na biso. Donc voilà, ndenge na otoba tout à l'heure, makabu na biso c'est bon, légumes na biso c'est bon, manioko yango wana na chena moto, viande na biso yango wana na mopanzi naza na makemba. Ah, na pembeni nazana pomme de terre. Donc, on a deux vidéos pour le moment. Na katina nous awa, na continuer. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Abonnez-vous massivement à Maman Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner, vous activer cloche de notification pour que vous rattrapez la émission à CKT. Ce côté na kati ya chaîne na biso. Merci ming na bino sito bolinga Maman Eliane Nitu. Merci na obo partager la émission ya Maman Eliane Nitu. Vous s'abonner massivement et n'hésitez pas vraiment de partager les émissions. Bon week-end, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna, nzamba nube chanel bana betu bon, subo kamataba bisous, bye bye. On se dit à tout à l'heure dans la deuxième vidéo. Tout à l'heure.